Mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sule baoba wow ba mbote bele bisika biso bizibino ba shalom na ba homme de Dieu vraiment ki ambote kieno ba yenge na bandeko na biso ya église ya PVA Longo vraiment to sepeli minko ya liboso na bino ba bonsoir ba bonjour ça dépend ernini okolanda sous les baoba ba Shalom et belé to bandeli sous na bandeko na biso, ba pasteur na biso, ba chantre de l'Éternel. Vraiment bisika biso bizu bino tolingi bino mingi, respect et belé na ba chef coutumier na biso. Et puis to lobi vraiment bandeko na biso to bossa la bangote ba bisilman bisika bizu bino, ba salam et belé, ba salam alaikum, nzamba lola aiba ko ba tela bino. Boboto bondeko na bandeko ya catholique. Bisika biso bizubino bandeko na biso catholique o balinga ke biso le totanga ba classe na primo ko ya moke vraiment bisika bizubino bandeko catholique bozana nesengo wana ndeka boyebi mama leki na bino la danoise na yeli boso na bino to solola ndenge kaka ezalaka to solola na biso bino moko boyebi mupepa sikape ezali wana o tozo benga sous les baobab live together eye ezali penza na zawana nazali kosala ba inscription boya ebele kande na zoyeb sabino bo banga eloko moko te ezali makambi ya lokuta te ezali vérité kalate bomona ba témoignage tozo sala vraiment bande konangai 24/24 boya ebele ba papa bazali ba mama bazali bande konanga oya monike azali penza prête amoni ke nazoluka mobali na boy solitude nazoluka ba o bazana ba doute te ba mama vraiment bandeko na nga vana kota na lisolo lelo na lingi na sembola muke likambo oya mupepa sika pona bato ebele bazo komisa mibali ebele mais ba condition bozo pesa eleki bakasi soki lelo ozwaki mobali moko anyokola kio oye na site ozo pesa ba condition moko makasi bandeko na nga ngala danoise awa nde na zabwe na koki koyeba comportement ya mobali te na koyeba pe comportement ya mwasi te ndenge ka nga na koyokela yo ba qualité okopesa ba défaut na yo okopesa yango nga na koyeba be mozindo na yo ba mama nga na koyeba te yango soki boye na kati ya site eloko ezo sala passe eza na kokoso bo fungwa mamuke avant obenga la danoise sala examen de conscience loba ke ngai nazali prête ya kobala nazali prête ya koluka molongani dans lembi solitude nga nazoyebisa bino nazana besoin ya ba femme seule te nazana besoin ya ba homme seul te mais nazana besoin ya ba oyo bazo se sentir seul solitude esali ya lobina luka molongani muta bongo azara na exigence ebele te par exemple na koloba na bino papa oyo azana 62 ans aza koya na site azoloba balukele mwasi ya 30 ans mwasi ya 45 ans vraiment cela veut dire que yo oza na solitude te ozoluka mwasi moko je ne sais pas ce qui oza na besoin ba plaisir sexuel ou quoi parce que so oza na solitude ozoluka nde mutu oyo bo banda ko betani masolo boko sa na ye bacha siko yo pona nini oroboya yo mo tata ya 62 ans ovanda na mutu ya 60 ans okoboya pona nini bandeko na ngata bino moko bisika bozali na ba commentaire na bino boye bisanga yo komona yo mama moko boye oza na yo na 50 ans mais msusu olinika mobali suka na 53 ans suka na 55 ans poni ko ko pe mobali aza na 60 ans te poni ko ko mobali aza na 62 ans te parce que qui te dit que yo za na 50 ans yo ndo za na longue vie o aza na 60 ans aza na courte vie non bon fungwama en tout cas bandeko nanga boya ko lexela ngai tenter nazozwa baka ebele mais problème ezozala ba âge bozali ko fungwama te boza bloqué na ba âge bozo pona ba âge moko ya mike ba mibali balingi bana mike ba mama pe balingi ba mibali bakola makasi te ezo sala penza ke bozo bloqué circuit ya ba mabala na bino et puis bozo bloqué ba chance na bino ngai eza problème na ngai te parce que nga naza na kawana te nazo sala ngo po na aider bino alors yo mutolingo benga la danoise en tout cas avant benga ngai mituna nanu 1000 fois est-ce que ozali prête ou bien ozali prêt ya kozala na conjoint ce que ozali prêt contacter nga parce que naza na mibali ebele naza na bana basi ebele
mais nazo koka kosangisa bango te parce que bazali kopesa ba condition moko oyo ezo lakisa te ke bazali na besoin ya mobali bazala solitude. En tout cas vraiment eza likambo etikali na kana bino bafati non comment Centre médical ambassadeur pour Christ ezali kobenga bino boya ebele vraiment solution ezwami bandeko na biso les ambassadeurs bavandi na Londres bazwi likanisi moko ya malamu ba papa ba mama bandeko boya ebele basali centre wana ezali na Kinshasa précisément na Kinshasa boya ebele pona boya kozwa ba traitement ya bandeko na bino oyo nyonso bazali kobela bolongola souci solution ezwami bandeko na biso bazwi solution na idée ya ko aider bandeko na biso o bazali maladi na kati ya mboka na biso tozali kobenga place nyonso ezwami yo na kati ya République démocratique du Congo bo contacter bandeko na biso pona solution ya bandeko na bino oyo bazali kobela ofuti mbongo na kati ya Europe basoigner ndeko na yo na Kinshasa. Vraiment pour na ba contact tozali bokoki ko contacter ba oyo bazali na Londres même partout na Europe tokotia ba numéro na biso wana tozali na papa na biso papa Paguin boko benga ye bokoki pe ko contacter papa na biso ba benga pasteur Tino musika pete tozali na papa na biso papa Guilain yepe azali na biso elongo papa Guilain bokoki ko contacter bango bazali wana pona service na bino boya ebele bazali ko traiter ba maladie nyonso médecine interne ezali accouchement pe ezali vraiment maladie nyonso ezali soigné hôpital ezali bien situé et puis ezali très propre boya ebele ezada ba équipement moko ya makasi euti na Europe même ba maladie ambasu bazali kozwa lobiko ba prostate pe ba papa bazozwa lobiko boya ebele solution ezwami. Oui, topesi bino merci bana Londres mbote na bino bisika bozwami. Et topesi les ambassadeurs pour Christ à Londres merci pour na œuvre kitoko au Saïlibiso centre médical les ambassadeurs pour Christ à Londres ezali centre moko esalami na ba caractère international ezali précisément na Kinshasa capitale ya RDC na commune ya Masina. Félicitations na bana Londres. En tout cas de bomoni ngai awa déjà bino ndongo na kati oyo ezali publicité ya lisekité nga na sana d'abord muto na belaki na mbeli makasi mele na komi na centre oyo bana Londres na moni telibiki na ngai monani po soin ya kitoko eza na kati ya Londres awa en tout cas bana Londres bolemba biso te mama okoma kia one nakuma kia onde kona mama simuta sala mimenga afone obuda oti na komeni oti kana sina petro kongo. OK maintenant ndenge ya kia oti boti ba impression les années par rapport à traitement de soir l'impression c'est ça parce que c'est kitoko parce que premièrement na mon hôpital très propre. Deuxièmement, cliente kitoko, troisièmement, misali ezosama vraiment malamu. Différence nyomoni bisona hôpital bakanza bon. Boya ebele bande kunanga na kati ya Allemagne naza na garçon ya 44 ans azali yemoko azoluka mwasi soki oza na pays nyonso osepeli na mobali wana ya 44 ans obengi ngai pona totala ba condition na yo parce que na carnet nanga ba condition na ye nazoni komona mwasi o na nakoki kopesa ete tozali pe awa na kati ya Londres toza na papa na biso aza évangéliste azali na 43 ans donc oyo asepeli abenga la danoise ba mama Londres awa bo benga ba o baza na se ya 43 ans ba 35 ans ba 38 ans ba 40 ans oyo aza na besoin a contacter ngai naza na papa qui parle bien, un homme sérieux. Binom pozolo ba bolimi mibali o ba priaka. Chance yango wana mobali ya 43 ans évangéliste. À part wana pe na kati ya Londres on a na papa musu ya 47 ans. Yepe azoluka mwasi alingi mwasi o avandi na Londres na mboka ya Londres. Mais azala mwasi ya nzoto mike.
soko moni mama oza awa na moins de 45 ans oza koluka mobali contacte ngai oza nzoto mike benga ngai na kati ya France nazali na ba papa naza na papa ya 62 ans naza na papa ya 59 ans naza na papa ya 43 ans je crois aussi bango pe bazoluka basi toza na ba mama ebele na France ba mama ya 60 ans ba mama ya 57 ans ba mama ya 50 ans pe baze ebele baza pe koluka mibali na Suisse nazali na papa ya 52 ans aza na 3 enfants yenda aza na garde ya bana aza koluka mwasi naza pe na mwasi kaka na Suisse wana aza na âge ya 45 ans yebe azali koluka mobile naza na mwasi mususu na Irlande yepe na âge ya 41 ans aza koluka mobali en tout cas naza pe na Belgique na mama na biso aza na 51 ans yepe azali koluka mobali vraiment ba mama baza ebele eza pasi pona na yeba bango nyonso na mutu baza wana bino mo boyebi site na biso eza anonyme bino mo bomoni na tangi komba mutu te na publier photo ya mutu te vraiment boya ebele ko yaka ko tenter chance na yo ngai naza kaka lokola nzela naza kaka lokola canal oyo na kosangisa bino moko nde bokoyeba ndenge nini bokosolola ndenge nini bokosala masolo na bino vraiment ba papa boya ebele ba mama pe boya ebele vraiment sous le baoba live together ezali ba numéro na biso ya téléphone yango wana bozwa bobenga ngai vraiment bobenga nga après 15 heures après 15 heures parce que nazongi musala na ba journée lundi ya vendredi après 15 heures bokozwa la danoise soki ozwi ngai te ko décourager te tinelanga testo ou bien ngai moko soki na moni naza na temps libre na ko rappeler yo et puis na journée ya samedi naza na temps vraiment plein de 9h jusqu'à 24h téléphone eza kofungwama na journée ya samedi penza ezali mukolo oyo benga nyonso ko benga okozwa la danoise mais na katikati ya ba semaine en tout cas naza kaka après 15h toyokani bongo bozala vraiment malamu bino batu bozo benga bozala flexible parce que muto aza na solitude akotala ba âge wana te akolinga pe ba écart milai te surtout bino ba papa vraiment bozo kamisa ngai bio mto komi na 62 ans yo mto za na 59 ans yo mto za na 40 soki 50 48 ans comment ozo luka mwana ya ba 35 ans ya ba 40 ans papa ya 62 ans ozo luka muta moi c'est à 45 ans bien moi c'est à 40 ans vraiment ba papa bo raisonner wane laxi ozo na solitude te ya nga na zo luka bato baza vraiment sérieux oyo baza na solitude bazo se sentir seul en tout cas boye belé ba âge nyonso boza na bino bienvenue boya kaka toko solola boko zala nesengo sans tarder sikoyo tozo kota na mozindo ya likambu to yeli lelo ezali likambu ya ba famille bandeko nanga bon to mekana nko solola to sunga famille oyo na likambu ezokoleka na kati ya libota wana bandeko nanga boyebi ke boza na se ya sous le baoba kaka ndenge totambwisaka makambo na biso moi chocolat chaud moi vin na yo vin rouge vin blanc moi mai esalaka bien jus na yo d'orange esalaka ka kitoko en tout cas tolanda sous le baoba pamba te moi mai wana tomelaka esalaka tokos na ndenge ya mukete bandeko nanga ba mama batata bandeko ba oya biso toye tosunga libota wana ezali ke muto abengi ngai ezali petite sœur akolaki epai ya grande sœur bino moko ka boyebi na ba culture na biso ezalaka soki grande sœur abali bakopesa ye leki na ye ya muke balobi leki na yo ya muke akende kosunga yo na misala mususu boti ba misala ya mike bafa ba ekolo mususu kutu babenga kango bapesi mobali wana lokola matabisi balobi zwa matabisi na yo yangoyo mais matabisi ezate ke okobala ye ou bien okosala ye considérer ka lokola mwana na yo ya liboso ndeko mwasi wana bazalaki baza bandibu mélanger na bato angola bazombo
sikoyo abalaki mobali na ye mobali pande kosala na esika mo ya malamu azwi leki na ye ya mwasi bavandi aboti bana misatu na mobali wana bana pe babandi kokola mais mwana ya suka wana ya misatu azalaki kaka na ba 4 ans bon balobaki bapema mwa moke bongo bakontinue lisusu ndeko mwasi sikoyo alobi na mobali na ye omoni ke eza kaka liboko moko yosalaka ngana debuyaka na porte ya ndaku vomi lukelanga mwa mbongo na banda kokende nzela ya ngola wana siko bazaki nanu na kati ya Kinshasa ona obetela bino famille wana bazana na kati ya Kinshasa mobali alobi eza ide moko bien lokola pe leki no mwasi azana ye na ndaku abanini pe kokola zoka pe soin ya bana yo kende na yo okendaka ngola oyaka kotekaka biloko awa bandeko na ngai ndeko mwasi abandi kokende Angola atiki mobali na ye na leki na ye ya mwasi na kati ya ndako mobali azalaki na ye na motema malamu atikala kolinga jamais leki ya mwasi atushaka ye te akonsideraka ye kaka lokola mwana na kati ya ndako mama na biso ake première tour asali bamakambo na ye na Angola aye kozonga ateki pe babiloko na ye en tout cas commerce penza elekaki malamu makasi ake ba deuxième fois troisième fois nzoka nde mama na biso tanga komaki kuna na Angola bandeko na ngai parete na banzela wana bakutana mwana bambiscade ya mike mwa bakokoso ya bapapier boko boye balinga babotela bango babiloko ye asakomaki azwaki mwa makangu na ye mobali moko kuna asalaka soki na douane balobaka abandaki kosunga ye pona abimisaka biloko na ye mais akomaki kobima na mobali wana ayebisa pe mobali na ye te mobali na ye pe ayebi na ye pe likambo te kaka ndenge batu bakendaka na Angola wana ba groupe wana bakomi kosala neti bakomi kosignale mobali pekisa mwasi na yo papa obanda okesiko ba Angola wana musu bakutana pena na mwa papa pekisa mwasi na yo bakambu basi na bino bazosala na nzela Angola esoki bomonyango eza bosoto makasi bakoma kozwa bamakangu kuna pona balekisela bango biloko na badouane biso bamibali tozonyokwama na nzela wana parce que biloko na biso kobotola kobeta biso mais basi tokomi kutu koutilize kaka basi omona ofuti mwasi moko mwa mbongo ye loko aza na makangu na ye balekiseli yo biloko pepele papa wana alobi ya solo mwasi netanga ye atuni mwasi na ye nzela bozoleka bozokende makamuni ezoleka kuna zina bino za bebi kande basi bawanganaka mama wana wangani na ye mobali pe alobi eloko te mobali alobi ngai nalingi su nzela wana te soki boye leki na yo akozonga epa bapara na yo autaka na mbanza ngungu kuna zonga pona yo penzo mona ke pasi ya bana siko na yebi te soko otikela bana no nani parce que nga nakendaka musala abondeli kaka papa nakende ka mbalo ya suka bandeko nanga mama wana tanga kenda akena ye libela azongaka lisusu te akati communication na mobali babenga ye na phone elekaka su te akoti na ye penda sikoyo libala kuna na kati ya Angola avane kuna badosa ba commerce kuna batu ka tango bazokene mobali azotinda ba lettre nem su batu bazo tomonaka ye mais alobi ke azana problème na yo te azana ye na problème moko te yazo comprendre te ndenge nini yo ozo komilela papa wana ye kovanda bandeko nanga mwana wana zakatikaki mwana na abandeko esiko ba 5 ans avandi na Angola bandeko nanga pendant 3 ans mobali tanga moni 3e année mwasi ayaka te bandeko balobi ole mususu akufa ye oyo pe mobali abinga na kokena Angola te batu bakena Angola balobi bamonaka na bango ye papa wana après 3 ans alobi aye sikoyo koloba na petite sœur ke yaya na osa kei boye na boye do soki moye te soki makambo na koyebisa yo soki yo ndimi yango te il faut bima na ndaku ozonga na mbanza ngungu mwana moso na tali ngana zonga na mbanza ngungu kuna suna bandako aba ezanga courant ngam na mesena ngana courant kolia bien makambo nyonso bien alobi semeki lobela ngana likambo ngo bongo ngai na pesa yo eyano bandeko na ngai na mbela mwa muke mai nanga esalaka takas
bandeko papa wana avandisi belle sœur na ye ayebisi ndenge eza wana nga nalingi ke yo nanga tokoma mwasi na mobali parce que nga ndenge namoneli makambo yana akoya lisusu te nga nalingi nanga oke kozwa mwasi libanda te poso nazwi mwasi libanda akolinga pe yo te. Cela veut dire que akobenga no nanda okozonga kana okaka na mbanza ngungu ou bien okende ko luka mibale no libanda so poza la ba makangu na yo okay mais soko lingo vana na ndako yo yo fokoma mwasi nanga bandeko ndeko wana mwasi oyo abengi nga yende suko abengi ona oyo azona obeta no lisolo yende suko abengi nga oyebi ke yepe a raisonner a tout li pe ba parents na ye loko moko te oyebi ke andima na ye akomi penza mwasi ya semeki na ye wana alongwe na chambre abanda kolala na bana aye kokota pe na chambre grande sœur na ye akomi ne pe kolala kuna baba kolala kolamuka azwi pe zemi aye kobota pe mwana na liboso era boti mobali sikoyo asalika ba cop ka ndenge ezalaka aye kolongwa na kin aye poto tanga aye poto papa akoti akomi na Hollande baza kuna na Hollande akomi na Hollande aye pe kosala effort aye kobengisa petite sœur à moi si wana na bana nyonso na mwana oya botaki na ye na bana ne misatu abengisi bango ba ye na Hollande basa lokwa famille na bango bavandaka na bango en tout cas penza kutu ba famille ya fille wana nde baboyaki kozwa dot parce que mobali yango pa lingaki apesa na ye dot bango balobi te biso makambo yo toza nango d'accord te lokwa ye moko alingi libala wana bovana na ye kaka ndenge wana mukolo yaya na ya komonana ekalobi no bozotozwa dot nde yango tokozwa dot mais lokwa yaya na ye nano amonana te biso tokozwa dot te bandeko na baboyaki kozwa dot bango baye na Allemagne bavandi nzoka nde ndeko na biso mwasi wana ndenga asalaki bakindumba nde kuna na Angola abotaka kutu mwana kuna na Angola mwana pe akufa abenga kusika ye kobenga ba parents na ye ono naza na Angola na komi ko souffrir mobali yango pe wakena okotela libala aboyi ye mbongo nyonso esila bino moko azane suna ba moyen te akomi ba maladi aye kobenga ba parents na ye na Kinshasa o bokeli ko bondela mobali nanga na lingi na zonga na libala nga balobi mobali no sa bima kala asakenda na ye poto na leki na yo bota na mobali na yo alobi ya solo baza na bango na poto baza kuna Hollande alobi bo pesa nga numéro ya téléphone na bango balobi en tout cas mobali na lobaka ata ndenge nini to pesa numéro ya téléphone ya leki na te mais toza nango awa mais moye to pesa ngo ezate ndeko mwasi atikali wana bandika kobeta mutu kaka na Angola chance pe loko pamba aye kaka na muke wana aye kozwa pe chance aye pe poto aye poto wana pe bambule l'équipe belé aye poto tanga komi na poto aka kotuna kaka ndenge ezala kaka bokoye ba papa moko boye baza na Hollande batu moko boye yesko akomeli na Belgique abandi pe koluka ka nde to lukaka pona ba séjour na ye baye koyebisa ye ke to yebi bango na mwasi na ye boye pa numéro pe eye kopesa numéro kana bata mokinde bazalaka ba mama abandi kobenga kuna mobali na ye mona bi okufa te bandeko en tout cas biso awa toza na biso sukuna te loka pe komi noka na Belgique vanda noka kuna luka vi na yo nga na vanda kana ngai bien awa na petite sœur na yo aligaka bana bazana bango bien tosi toboti mwana moko tobotani na ki pe tobakisi mwana biso moko tokomi deja na famille na biso ya 5 toza na biso na kimia donc komeka kutu koya kotungisa biso te leki na ye tanga lobi pase nga ya lobi leki na bi nga na oswana nga na ye te na oswana nga na yaya te yana bango lobi likambo te kolala ka kolamuka ye pe grande sœur na Belgique aye kozwa mukanda aye sikoyo na Hollande abandi kolukisa bango ti aye kokuta na mobali alobi nga fona zonga kana libala nanga ngai kaka fo pesa nga bana nanga ou bien soit il faut yo tika leki nanga wana ezaki libala na ete il faut bo divorcer il faut yo abima na libala wana ou bien soit ozongelanga nga na kobokola bana na ngai
mais bana alobi yo bana nyoko bokola bana aussi bakoli oya liboso kuta oke soki na ba 21 na oya suka kuto tika ele lo soko 14 soki mbulani en tout cas ndenge zawana okozota okozonga bingai do abina ko sala nyonso ngana ko sala soki bonganga na kokota il faut soit libala wana ekufa soit ngana zonga na libala na ngai aza ko menacer aza ko loba donc les petites sœurs alobi donc téléphone tolembi kobenga donc mobile nanga koma musu ko kanga téléphone akomi ko loba na téléphone anda ko mobile nanga so asala ke erreur apesa ke téléphone anda ko parce que ya mona ke abanda pe ko solola na bana koti contact na bana donc soit akobenga bana abandi ko intoxiquer bana makamba lokuta o ya mama leki na bino wana za lokuta ngala zakina libala na ngai na kendeki commerce papa na bino mutatinda ngala commerce ayibi ngali libala no abandi ko bino mo boyebi kaka bana soki ato bokoli bango moko bayoka ka mungonga mama na bango do bakomi koyoka mama na bango bana bakomi kokoma neti mo impoli na kati ya ndaku ko répondre mama leki bien te mama leki alobi donc ndenga za wana yango alobi la danoise na ye yoka lisolo oyo est-ce que na tika mobali na kende na ngai ou bien na to continuer na supporter kaka ndenge ba menace oyo yo moni ndenge ni donc pe na tuneke bongo sko position mobile. Est-ce que mobali na yo alobi ki azana besoin zongela mwasi mama grande sœur na yo ou bien azaka na posa a zala na yo parce que soki pe totali début déjà elibala ngo ata kutu grande sœur ngo akendeki eza déjà début moko ya malamu te ezaki déjà bien te bande konanga yo kende kozwa libala ya grande sœur na yo ata kutu akufi ata kutu asali kindumba ezalaki déjà vraiment libala moko zomona ka fondement nango eza déjà batongi yango na zelo batongi yango penza te fondement nango eza vraiment bien te donc yango no moni ebandi kosa lokola ebandi kotengama yango la bandeko na ngai devoir na pesi bino bandeko na nga ba o nyoso balingaka sule baoba devoir yango wana bolobi ndenge nini pona mama leki na biso eske atika libala ou bien akende mais mobala yebisa keke ngai na problème na yo te ngai nazolinga yo mais yaya na yo asalaki dia ba bêtise toyokaki pe déjà botaka na ngola mwana akufaki mais naza pe na bana na ye awa na kati ya ndako donc aza na ye obliga na droit abengaka bana na ye parce que mama leki alingi lisu te ke yaya na ye abengaka bana na kati ya ndako parce que aza ko intoxiquer bana bandeko nanga ba parents na bango na kati ya mbanza ngungu bayebi eloko ya kosala te baza vraiment na souci papa na bango kutu AVC ebetaki ye déjà yango na lobi nanga soki lelo papa na bango akufi mosusu bakoloba eza pona ye yango lobi bandeko ya YouTube ba famille nyonso oto stokomi famille topesa ndeko na biso mwasi ba conseil ekozala kitoko makasi vraiment bandeko nanga bozaki na se ya sule baoba na kozota na bino ebelete likambo na yeli bino yango wana bopesa ngai ba réponse bopesa ngai ba suite ndeko mwasi azali kozela pona azwa décision ya vie na ye penza azoyeba likambo asala te parce que ye azali na ye na bolingo ya semeki na ye o lelo akoma mobali na ye mais ti lelo nanu doti ba pesa te mwasi liboso pe alobi na ba parents na ye ke bakopesaka doti wana te parce que ye azana besoin ya libala na ye bino moko botala mbutu ndenge ekoti na kati ya libota likolo ya buzoba bandeko na ngai bosabone ebele massivement bandeko na nga bosabone na chaîne na biso sous le baoba #1 la danoise wana bino mo boyebi simple kaka servante na bino la danoise na ya kaka pona kolamusa conscience bandeko na nga to lamusa conscience pe na koyamba la sima koloba lisolo ya ba mama ya Chine bandeko na ngai kosala commerce ezali malamu mais sala commerce respecter libala na yo soki bandi sala commerce obandi kotia libala na yo na danger yeba ke lobi okosuka na solitude oye kosenga yo ke oya na sule baoba live together oya kokomisa kombo
vraiment ekozala mabe makasi yango na bandeko toyeba kobatela mabala ekozala malamu botikala malamu ba love bisika biso bizwi bino wana mama leki na bino bo vraiment nalingi bino mingi nazo kobetaka asete site otosali sika ezali makambu ya lokuta te ezali makambu ya solo mais bino moko nde bakongole bolingi kokomplike makambu bino moko bakongole bopepa sika bokokaka yango te boya na kokomisa bakombo zala na motema polele nzambe pe akopesa mobali ya malamu kopesa komiptia bakondition ya makasi te parce que ezali te ke nga mutu nasalaka mibali ou bien nga mutu nazali kosala bana basi te nga nazali nzambe te nazali ka mutu lokola bino na micheka na place ke tant sou papa osalaka mingi ozana tanga koluka mwasi te oye mama pe tant mususu obimaka te ba mama ebele bakobenga nga o bimaka susu te bozo kepa ba église ba pasteur bazo ki bazo sunga bino te kuku boya ebele na sous les baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele okene na église boya ba pasteur bazo sunga te bazo pesa na bango bino bazo ka prier bosambela mais nzamba lobaki chercher oya lukinda azui. Ok? Alors, d'abord, chercher, hein? Et ça, la Bible. Donc, il faut louka. Il y a un moment il faut chercher. Ne crois pas que ce soit qui chance balula qui est na balabala, il peut avoir chance wana non. Il faut chercher. Celui qui cherche trouve. Alors, si ko bozo bangani. Bon, atawa abangi na ito ko forcer été, mais c'est ngwezali ke batu bazali ebele bazwa ko benga ebele ndepe na osele mission boy téléphone kuna ezakara kolela na kolela vraiment na tiki bino mais même na komina live together na kotika la jamais ko boma site na ya sous les baobab pona ola musa conscience wana ekozala kaka toko la musa kaka conscience yango bandeko na ngala lisolo lelo la musa conscience ya muninga oya sengi botika la malamu ba gros bisous, ba love, bisika biso bisous bino, bye bye.